que la cause à Paris pour la délivrance et à bateau en privé. Batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. De la République, Félix Tshisekedi na molonga na Mama Denis Nyakero pona kende musika te na bani ko se présenter nanu. Le nom c'est le prophète de la nation de bato bengangai Moïse Kisebwe. Pourquoi prophète de la nation? Parce que ba prophétie oyonga na pesa open na pesa kabatu et ratakate et ça accomplira parce que nzambe tata nde a révélé kanga ba biloko wa ba prophétie na ça don pona mboka na biso Congo. Pourquoi pas même na Afrique, pourquoi pas même dans le monde entier. Yom dozana mbasu. Ba traité yo, boluki banganga kisi, boke ba chaque coutume simbate, boya kusifere pananga iboko mona. Ozana miom, ozana kiste, balobi botakate, nani aloba ke botakate, eza makambo ya lokuta, lukangai. Okobota mama mboka seja awa tubuto wana pasa nzambe akumisama kimbanga lobaka ngai miso nanga esuki awa mais oyo akoya akozala elenge akosala akoleka ngai maladi nyonso oyo zanango mbote de partout bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur papa Ediba likambo la moto te maboko nyonso pembe na kati ya émission tobengi tosolola yango lelo nazongeli bino na kati ya masolo masapo bandeko moko baza na kati ya ville ya Kinshasa babengi munganga spirituel papa Ediba baza na masolo ya kosola na papa Edi pote bolakisi na baimboka soko zape na yo ba problème n'hésitez pas de nous appeler kolakisa ndenge spiritualité na kati ya mokili oyo etambolaka de tobanga ni nzambe totambola na bosolo ya koyeba nini epai wapi tokoki kotya lokolo pe epai wapi tokoki kosimba to ya kosimba te baimboka mokili tata nzambe ezali na bamibeko na balwa nango ya kotambola na se ya moi oyo famille ezali libota babotami bato 7 na kobotama na bango bato 7 wana ndeko na bango moko na kati ya famille amibaki indiscipliné tobengaka indiscipliné c'est-à-dire que tata na bango atikele bango ya lupango moko aboti bango 7 bana basi bazali mene bana mibali bali misatu na bana mibali misatu wana babotami ya liboso kulutu ya mobali ya mibali mwana mobali ya misatu mwana mobali nde na sima wana bandeko basi balandani mine na sima wana alors na bandeko nyonso misatu ya mibali na tangi wana moko te avani na vie assurée ke aza na mwasi aza na bana non kutu kaka na kati ya bomoto na ye kutu na kati ya vie na ye alors lelo ndeko mobali je m'excuse a eu audace ya kobenga Ediba TV pourquoi pona komanyola lisolo oyo na nzela ya bandeko nanga mosusu na travaillaka na bango oyo bazala kati ya Kisasa ke munganga spirituel likambo moko yali koleka ndeko ateka lopango na bango moko pe place oyo bango bazali kovanda je m'excuse comme ali kulutu ya liboso ya mobali ye motu akei kosalisa mikanda ti asalisi na ba fausse signature ke procédure ya bango nyonso 6 wana plus ye 7 bandimi accord ya koteka parcelle baimboka mokili ezali ya tata nzambe napesaka conseil natalisaka nga quand moi je donne des histoires comme ça napesi lisapo boye napesaka mpe na bandakisa na ba conseil mbala moko toyebaka epai wapi tokoki kotya lokolo na biso na mokili ya tata nzambe tosala ningele bawa wana balobaka bawa bapesaka même message na kati ya bandoto par-ci par-là donc c'est ça c'est spiritualité c'est ça c'est la spiritualité c'est ça que je suis en train d'enseigner les gens il faut faire beaucoup d'attention mokili oza komona eli mokili eza na ba onde spirituelle il faut beaucoup prier pour comprendre cette dimension là alors soko ke nango na koyeba dimension wana te na bonzambe keba sala tout opesa position na vie nao tu es de quel côté biso lelo so topetola maboye eyali po totala ke na mokili yango hasard ezalaka te nyonso ezalaka préparé avec Dieu et puis n'en vit même pas
oyo tomonaka bana mosusu bapapa na bango babongiselaka bango déjà banzela. Mais yo peut-être babongiselaki yo nzela te, mais moto akoki kobongisela nzela peut-être ezali kaka nzakomba soki otie mabolongo na yo kitoko na se. Bayimboka elali na se ya moi oyo ndeko mobali abimi nkusu ali kotambola na bomokili boye, mais nkusu ekobime na nsima na biso bato mpe na pipi na ye. Nalobaka na bino na kati ya chaîne oyo, surtout na kati ya émission tobengi tosolola yango, nayaka na masese ya solo mpe makambo ya solo ezali kosalama na sa moi. Oteki lupango ya famille na yo mpo oyo ozalaki na besoin meya ville malonga te, mwasi te, mwana te, kotambola na kutukutu, momeli bangi masanga ti na mile. C'est déjà un esprit. C'est déjà un esprit qui est en toi. Osakoli yango te, mokimi na lombango osali bêtise criminelle oyo bandeko baleli baye kose retrouver ezali na groupe ya baindien batindi motu asombi lopango wana na minute oyo makambo euti kokita mwa moto mpo topesi balosambo totalisi na banganga nzambe na baoyo bazalaka na kati ya Diba TV mpona bosambeli mpona likambo wana parceke eke na leta ezwi solution ke ye nde azali mobomi batya ye na boloko mpona nini ateki lopango ya bandeko na ye mpona plaisir na ye. Mbongo ameli nango nyonso masanga asali nango ambiance ata meya eza te. Une affaire de $80,000. $80,000. Mpe lopango wana eza na valeur wana te. Azwi mbongo asakani na mbongo en corruption na kelke bakonzi ya commune wana. Apesi bango ba pourcentage po basala toujours manœuvre ya mikanda ya leta ya lokuta. Yango tokopeta mbela na bakonzi ya mboka na biso nde na prometaka bino na 2028 ngai fo nazala wana. Bato ya bongo fo basala boloko en vie pe ya seko ya libela. Comment tu peux coopérer avec un mafiose? Moto akosala pasi na famille. Bandeko basi retrouver libanda. Et après, bakoti banzela ya mabe. Po babebisa ndeko na bango ya salaki mabui. Mais elle bazongi na l'état, bapesi bango raison. Ils ont récupéré la maison, la parcelle plutôt. Mais yende kololo aza souffrant. Totiki na maboko ya basali ya nzambe pona bosambeli pona ye na ndenge basi babokele malédiction eza na kati ya bomoi na ye. Bayimboka ndeko oyo asali kutukutu toujours na kati ya Diba TV na lobaka na lobi na pesi toli na talisi pona yo moto za na intention wana sala attention mokiliza malamu mingi te. Tozo aspota mama Guylaine Kota tokota na mozindo ya koyeba ndenge ni mama Guylaine Kota akoteka lopango na talo ya lipa. Alors Diba TV et elle ramène toujours dans le meilleur. Bobenga numéro mama Guylaine Kota pour na koza toujours ba information précis PMR et puis c'est cadastré banda kunyo swana parcelle to wana tozo yango et bon tozo na lombango na diso na biso ko lelo pe na mateya oyo ngana talisaka bato na koyeba nini okuti kosala lo vida yo pe koyeba epai opo kotyanga nkolo nao tinotoleka ndeko papa ndeko mama ndeko mwasi mpe mobali oyo nyonso azali bongo koluka kosomba mabele to mpe terrain mpo na kotonga balobi kima na lombango na Njili brasserie référence rocade balobi na minka kende bongo na lombangu na société Infinity Homme et Travel okozala mobimba. Moi de la femme oyo moi ya basi basali bongo promotion bona ba oyo nyoso balingaka bongo kozala na mabele na bango kima na lombangu na Maluku centre nsele sima ya mozole ya chichi bongo okokutana na bango bakopesa yo terrain
na prix ya kitoko. Asi balobi pe soki okei okute na bango te, benga bongo na numéro oyo 089 91 51 27 51 to pe lisusu na 099 55 82 577. Balobi kuna okozwa bongo mabele ya $1000 ti na $7500. Okozanga te kima na lombango. Soki ozali bongo na mbongo na ndako, kofandisa mbongo na ndako te, lukaka ozwa mwe mabele na yo po opema kitoko. Wapi na Njili Brasserie na lobi société oyo bato ya serie nde basalaka kuna. Okozwa mabele na yo na kimia na makelele te, koma kolo lopango, koma bongo mama bayer to bayerese. Adresse bisika oyo okoki kozwela bango ezali bongo na bureau na bango Colonel Ebeya à numéro 195 immeuble Sadissa, référence FICA premier niveau na localité okozwa bango mobimba. De retour na kata chaîne na bino kamabi na humble serviteur papa Edidi Balikambo na motote maboko nyonso pembe munganga spirituel de kotolo na bango na kati émission topeki tous lango. Abonnez-vous massivement et puis vous partagez biso pour bozwa le meilleur na lobaka na bino oya ko partager nga asaka toujours na lipamboli na miso nkolo. Baimboka esali pasi babotemi bandeko sambo otolobi 7 na lingala bakanja sambo na français 7 kulutu ya liboso azwi motema kutu ya kwende koteka lopango ya famille ateka lopango ya famille bandeko bayeba te bavanda mokolo mosusu bamona kaka bato bapimeli bango kupa baindien na bato moyindo liboso na bango batelemi na bakonzi ya komi wana bakolandanga malamu. Et c'est vrai que moi, conseil, mais ce qu'on dit sur le yango, que bosa kopima, batana bune leki, bosi boteka ki lo pango. A préparer na batu ya lukuto bakende ko sala mission. Mission za ko sala matango suna kata lo pango bango baza ko yeba te. Parce que ça le pango etondi bloke belé ba tchaba machine ya fufu, ba tchama quelques business belé na ba porte belé na lo pango. Kulutu akotaka na bato na ndako na ye bato bayaka batali azokosa mweza ba géomètre bakozoka ba mesure ya lopango nzoka ndako sala mission na ye kelasi ya malamu. C'est une famille que les gens ne sont pas beaucoup étudiés. Bandeko basi baboti par-ci par-là babemi bikumba na bango na lopango ngo wana obomona ke ya mwasi ya liboso kozana bana mitano kaka wana oyo mosusu mibana 5 6 4 7 basali ya bango royaume là. Mais le lot kulutu na bango ateki lupango po bapanzana pe babima bapanzani bakei mutu de gauche à droite sans koyeba ke fo bakei na l'état bato bayingeli bakoti babandi kotonga baye kopesa bango mayele na moko na kati ya commune te il faut bokei na l'état bokobima kutu boye te bokomi kotelengana lupango na bino bake na l'état balandeli makambo biso to signa te chance bango nyonso bazalaki na bomoi na kati na bango moko ayoki motema pasi mingi akoti nzela mabe abebisa ndeko na ya mobali oyo asali bosoto wana abwakele maladi ya kopola moto akovivre ma akopola akotambola maza ya kopola akobima nkusu nzela nyonso ya nzoto oyo ebimisaka voi nyonso ya masuba voi ya kokende kosala na zongo inene. Baimboka boyoka niveau botala niveau ya bato bako vivre na kati ya mboka na biso et puis boke na mozindo bake kolandela ateka lopango po asala na ya ambiance azwa eloko moko peta asombe ata ni mutu kesa ya transport eloko te ata moto masilisi mbongo na ambiance iye moko akomi kozanga na epai ya kolala azwaki basi mibale basi yango bamoni mbongo esi babengani ye bokomona lolenge ya vie ase retrouver ye moko libanda na maladi lisusu
akomi kokende vers bandeko place bazako kokucha mwa mutu kolala na misu bakolala ba église pona kosenga bolimbisi elle maladie ebandi s'aggraver mais bango pe déjà basi bayibi ke tatekaki lopango no siko foto nyonga ye l'état aye bavandi na bato oyo basombaki lopango barécupere lopango na bango mais ye atikali siko na maladi na pasi wana moko na bango aye kobenga mpona kobeta lisolo oyo na kati ya Diba TV lokola confession bayimboka nalobaka na bino na bokebi mpe na bwanya biloko nyonso oyo totambusaka na sa moi oyo ezali biloko nyonso ezali pawoni te mpe tosala nango mayele ezala eloko ya famille ngai surtout bamakambo bamapangu oyo nazwa bapele ebele bato bateka mapangu suka na bango ezalaka bakotaka na sa mabele natikala komona motu moko te bateka lopangu oyo atikala na règne de vie ya bien ezalaka toujours baretour wana soit aza na sa mabele soit aza boye mais na minute oyo maintenant nous avons de basali ya nkolo oyo bazali kosambela mpona kokimisa bosoto ya maladi oyo eza na kati ya nzoto na ye wana tosala nyangele na mokili ya tata nzambe bapolisi yo mpo mipolisi yo moko me bato yango okimisaki baye kozonga na esika na bango après 4 mois bamisusu baya kolela na bonzambe mosusu pake nzela ya satana mpona kopesa yo mpe kaka ekutuku ya maladi mbongo zwi osali nango nini bato wana bato batindaki bango groupe ya baindien tosala attention na bato bayali koyala bamboka na biso koluka chinois indien pakistanais bazozwa meya kaka pa na biso babanda soki koutilize biso moko mais ici ça n'est pas comme ça ici en Afrique du Sud tozwi meya me baza kobotola biso na meya na bango tokende totikela bango yango ezalaki mwa moko conseil mpe ya kotalisa bino lisolo ya moninga oyo azwi likambo aye kobeta yango na kati ya Diba TV e Diba TV elandisela yango yo moto olandi yango yeba soki olingaki kosala yango obi ozala na makanisa kosala mpe basi basala yango benga biso partage émission oyo partage lisolo oyo nzambe alola kopambola yo bayimboka ezalaki ya bino moko humble serviteur papa Edi Diba likambo na moto te maboko pembe mwana nzambe na lisolo na elimi na mokolo lelo tosala ningele famille et bébé famille ekoti kutukutu famille epanzani likolo ya muya na bango ya liboso motema moto makambo mabe mpona kosala badeko pasi toujours napesaka badédicace soto nitokambwa na biso na bino ensemble nazangisaka te kopesa badédicace na bayemboka oyo bazali kokabula chaîne oyo na bokebi mpe na bwanya lokola mama sociale mama Chantal Zanzu na kati ya mboka Buffalo na États-Unis d'Amérique na mosala kitoko ozali kosala mpona kokabula Diba TV nzambe alola mona yo epai osali apambola yo de plus mpe na basoutien na yo baconseil na yo toyokaka yango tozangaka te na bacommentaire Tacher Agnès Diba nzambe alola azala na yo na mosala kitoko ozali kosala Dadi Nitu leki ya Pasteur Dora leki ya Louise mpe na Nikes bozali tema ebele napesi bino mbote epai bozali Fiston Kabwela mpe tozali kozela consoeur ou ya frère na biso ndeko na biso na Congo ya Gino Lebos akopesa le meilleur chemin Joe sur bypass le 8 août tozanga te tokende ebele bana nyonso ya nzinga ya Monga Fula Ipen Cité Verte Lemba Rond-Point Ngaba partout mokili mobimba tozanga te mpona kosoutenir artiste na biso ya monene na kombo ya Gino Lebos bayimboka tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te simba leson oyo malamu ekoteya yo mpe ekoedifie yo partage biso nzambe alola akopambola yo babai tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te tozoya biso yango wana Somebody
Dans les seigneurs nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur les bourses na bino pona osenga bino merci na ba ba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozana ngo à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sur les bourses na pona kosenga bien aimé bukanisa bana na bilamba bukanisa bana na kolia bukanisa bana na minerval bukanisa bana na basoi médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu Mutu nyonso